Bakoloba bien, bango na ngola wana bakoloba bien na balobi te. Bakoloba mira esa za petete hein, mira esa o lelo mutune kitina se. Aza petete hein. Mwana mama Antoinette aza petete boko bimisa makambu. Bako bimisa na babimisi te. Voilà. Po émission ngo biso nzo tala kiango. Na ndinga loba ke na kangisa si l'ennemi na kangisa bervi ennemi bona ebite ba wela ki nini. Ngo na seka kaka. Ngabi bon mira esa ko loba bo po nini. Siko nga na banga ki nini. Na banga ki nga na bon siko se za ke ndinga lobi bo na ko yate. Ayesko Kishasa liwe yokutele awa. Omoni ke ba journaliste ba nga ba zo matière. Ba nga ba ndozo sa émission wana ya ye omoni aboya ki ne ko ya ba forcer kaka ya. Et ça le système moko bino ba comédien bon mon sala lelo. Au sala même na Kishasa surtout na ngolande babi wana ndé dans la plaie. Et momba na muninga il faut bimana bino nyo. Bon omoni ya monsieur ezalaka mabe ezalaka so oyebi. Oyebi ke mobali oyo aza intel. Nandimi na bimana e loba wana au moins osali mabe. OK. Pour mibala ngo to mayaka pa batu Yves balobaka te hein. Musu pe ana mwasi na ye oyebi na opete me ayo linga yo. Ozomona akobima na mino pe moment moko. Nga basalanga ngo trop même kala baba. Na nga basalanga ngo trop. Mais ko sala na sens que mi mobali na nga batebele babima na ye. Donc ngolo baba bima na ye po bandimaka. Ozomona mais si on est singa Viviane so na yebi ke mobali wana zaka ya mutu boy na bimana ete. Siko basala ka yo bayeba ki ke mobali wana da Viviane basali na nko ezali na problème moko bien. Ndeko na nga na théâtre o asala ngo ke sona me repose en paix asa kena na ye. Asala ngo ayeba ke mobali na za Viviane abimaka na ye. Be ba kizako quelque part que c'est comme so linga pe. Kasi no bate nga bandi théâtre na ya 19 avant que na ko na 19 na o ya section clothing na ba uniforme na otanga na 5e des humanités. Na yo passé 6e des humanités na o ya section clothing. Pas de musu sona bazala wa. Pas de diplôme na epsi ngada na ye. Ba ya manga mbango parce que ba yebinga déjà mwana ndaku ya tongo. À l'étape moi si ya Jani. OK. Siko batana musu bazala wa. Bosangisi wana bino na ndeko wana ezaka nde mibali bazalaka mabe. OK. Nde mibali bazalaka mabe nga nazalaka na ye wana na bo mwana na nga nyonso tu ntango nga na yo kokende na longole na yoki succès na mona kwa bazoke tomonaki na yoki ngo na mona ndire mukile komo baluka na ye na nga na kimi na fai na ndako ntango baobenga na yo zonga nde ndeko na nga wana yaka groupe ntango ye mouvement nde siko bayokoloba ke Viviane ngai te so la no bien yo zaka liboso après ndeko akoti après yo zongo isusu yango wana iso ezaka bongo donc ça d'ailleurs passé ndeko na nga na kangama na nene ya batu moi ça batu ke ye mutabomisi miraesa eza faux archi faux expliquez biso miraesa ninga zana ne belle esprit wana ser na nga na zaka atinako binga ta 5000 esprit 1000 esprit kutaya mokie miraesa ninga zana ke no kufa pona mobali boni buzoba boyeko eza maladi eza tension ezaka na sucre bato babelaka tension bayebi tension na sucre mati muta ozala miraesa kokufa pona mobali te batika ndeko na biso nene avanda kimia miraesa belaki wi ngam na lobango miraesa kokufa pona mobali te miraesa kaninga za bongo ne bele esprit star makasi bongo pe oke mboka moko bwangolo to omona ke toka ke ba prêtre bazalaka ake no kufa pona mobali ayoka souci pona mobali ya nango lokuta botika nene avanda kimia ndeko na biso abelaki yango akufi mibali ka ne bana bango ebele boye ya bien le musu na ozo musu kutu le musu sentiment yo pieza ngate ya piengango n'importe quoi na komeka ngana lelo na meki eza nini mutu mutazo na lelo nenda na bango ngana yekufa pona mbali wana bagute mabe on te mec bongo siko ngaso mobali na bike lelo mi mobali lelo azelo na ngake na bango azelo na ngake na bango so malade so neti na yo souhaitaka maladi te maladi eza mabe o souhaiter ka sentiment senti fu mutu ayokaka sentiment mutu fu azalaka na joie mutu fu asekaka kotiana maladi te eza mabe kotia yango na mutu kotambola nango na mutu na yo te mwasi na mobali bozobima fo compter mpe na biloko ya mibale zemi ngoko ya indésirable
zemi soki eye yango bazobenga bino bacomédienne bandumba kindumba eza partout nga na vandi na baeglise namoni bafi basere en christ basala kindumba tobi mpe tofungola bango miso bato nyonso bakokotela movoto bakoyeba mpe sekret ya liwa oyo so lobi mpe tofungoli mais oui comment koakize ka moninga akufi mpo na boye soloba makambo oyo mira esalali akozala na makasi ya koloba te mira esa kozala na pema ya kozongisa bino te kozala na pema kosamba te yango fu bokosaka babiloko na boyaka na baexplication batémoin buzoba mira esa aza pire sere na ngai tinga na bandi théâtre nene wana aza te tinga na bandi théâtre carrière na ngai nene aza te ntango nayokaki epela koti kuna nalelaki nateka otiti na ngai akei place mpena na yo zwa mayele na bino bajournaliste journaliste oyo opose baquestion na yo opose baquestion na yo epela répondre lelo yo wana makala sala démarche ke nobimisa epela ninga yo wana akei makala nga kutu na eza boye kotiti nasepeli ndenge oke makala polema obimisa yo okopesa su makambo te okoboya na yo akei nanu kuna nanu nga nalingi mpena ko ofingi mutu baye bakangi okei ofingi mutu baye bakangi okei okoti makambo eza ya yo tokei ni mama Olive Lembe oza mama otikaka biso te kolemba biso pe te malgré basalite na biso badefo mama kolemba biso te toaka bana na yo mama salaka nde osalaki na bandeko mosusu toana besoin ndeko na biso akundama awa na mabele na ye moko mama ni mama donc message na ngai ezalaka pa mama ni mama Love is crazy, love is Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na yeba kité ki ko zana bo pété boy vraiment délivrance des abona très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, pour que nalinga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas batou, tout ça naza na ba porter fungamaka en tout cas na sentir. Docteur Li Kukuma bana ko bali kuma. Kombo na ngai na koloba eza passé. Bien moi Li Kukuma. ezalaki so noloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fona kangama na eloko moko nakokakanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kangama so nakangami siko nakokikanda mais siko likukuma eza te naoloba nanga normal nakosekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu parce que napesa Nzambe merci na makambo asalelinga napesa mpe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana nanga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nanga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nanga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nanga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zela na besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simba te boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto
Voilà, la série continue, donc toujours là, toujours Moko Nabiso na Kombo ya Miraïsa Kutina, au na Kombo Mireille depuis Angola. Alors ma cotisation de ça m'a toujours pour que quand il y a des Nabiso dans la ville de Kinshasa, toujours un artiste Nabiso, la Kombo ya Viviane Abiel, toujours un auto sur le délai, maman na Liliana et mes condoléances et puis bonjour, santé na Moko pe ça va. Mes condoléances na yo pe lokola, santé va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Alors tout le monde est déjà dans la réunion. Je ne sais pas. Réunion elle est là, Zali par rapport à Nini pour le rapatriement corps bien et ça par rapport à pour ça la Nini organisation Salema pour vendre comme le corps tout risquer corps rien avec les Kinshasa pour négocier la nationalité à Komaki angolaise. Bon réunion lelo toyoto yokati ba konzi ba bengi biso bezala kaka après après mutuko kufa osanganaka po toyeba soki tokosala nini. Ya Mirai nde babaki achangeaki nationalité oui akomaki na angolais mais nayokaki lobi ile nazalaki na matanga kuna par grande sœur na ye nayokaki ke bachange déjà bamikanda bazongisi ye congolaise. Bazongisi déjà congolaise et lukaka mbongo ti biti na biso ya réunion lelo ezaka mpona makoki po corps fo elongwa nde kuna eya boye ozomona Yves aza pe star oyo asalaki mpe mosala na ye awa na Congo malamu mingi viki akendaki koluka liwo eki ekutaneli ye kuna azaka ndiko na biso tokoboya ye te ozomona so babi kutu corps eyanga na kozala pour bakunda ye mpena awa na mabila bakoko kuna eza mboka na ye te awa mpena so baye na corps awa bakundi Miraïsa awa ekozala pena esengo makasi ozomona otala pena ke ndeko nanga bakunda place oyo ndeko nanga bakunda place okebaki kunde na mboka mosusu oyo eza ta ya ye te eza pasi makasi. Est-ce que vous allez qui disons tout bas aux appétents pour kutana na ndeko na biso dans un film comme ça vous tournez là ensemble? Oh tout tourner na trop pas Titi Marcelo na Kin Malebo tout tourner na Mireille ozomona. On a grande sœur moko bon on a banda sepela na ye mingi na ba courage azalaka vraiment courageuse ya za obanga makambo te Miraïsa banda pena ko signer il suffit ko loba na yo donc akuna regretta makasi ta on a oki ki Angola Miraïsa ki Angola bona mona kaka nde kaka bat bakenda ko luka voilà na yo mona bande ko ba ko zonga ba étoile bazongi banani bazongi bon on a bien ngaïso mususu boye na sexa nga na ya Mireille baninga bazonga yo ozonga te pone ya bina ya lukani kuna Viviane awa na nga bien na osa pe théâtre kande bino bo sa kuna na nga bien sikoyo sona maloba na lobaki ya koya Kinshasa te parce que kwa eza awa bozo benga Kinshasa po ani boya ko boma ye et surtout na émission mo natala ki alobi alingaka akangisa sila enimi akangisa Belvie nemi ezaki par rapport na waye bande nini na waye bande biso baswana ka banda solo apela ye mo muke bon neti na point wana Yves na biso naza vraiment na eloko koloba te po émission ngo biso nzo talaki yango na ndenge alobaki na kangisa sila enemi na kangisa Belvie enemi bon nayebi te bawelaki nini ozomona nga lokola na lingana nga okota na badetail te na kota ma na motema na panza mutu na ye basusi na ye na kati lokola nazala na mutu makambo wana te yango naomona natala mpe émission ngo naseka kaka nabi bo Miraïsa koloba boye mpo ya nini oya boboma ye baya baboma o na nde nini po biso baoyo tozawa nana baboma biso ozomona est ce que bacomédie baza baboma bato wana ntango natalaka émission nalobaka nga moko bongo nasekaka bon nayosala mpe banalisi nga na bia le mosusu nde mpe natunaka ya Mireille yo ozonga te
ya kozonga osala mosala na yo mpo ebela carrière oyo oza nango wana bandeko mosusu baoyokana te na talent opesi nayebisi kaka opesi bato mosusu ya génération na yo ampleur bakombi kaka bango yo mpena moto wana ebela talent na nzoto fa nayebi te Viviane na oya te na yo osani parce que oye mo mokolo nzoto alobaki oya na ye te parce que bino ata bobi boforce yaka asalaka théâtre aya na ye te yango na préféré mangai na okota na cercueil te cercueil molunge vie da kitoko mais lelo oyo aye na cercueil na Kinshasa ozomona sikoyo bo sikoyo tokoloba nini Yves tokoloba nini yango na omonaka biso toza boye futa oyebaka nini tokoloba nini tokoloba eza te ke sikoyo nga nabangaki nini nabangaki nga na bongo sikoyo so ezali ke ndenge alobi boye nakoya te aye sikoyo Kinshasa liwe yokutele awa omoni ke bajournaliste balingai bazwa matière balingai mpo banda kozongisa baémission wana ya ye omoni aboyaki ne koya baforce kaka ya donc na wana nyonso tokoloba nini question na me repose mpe Miraesa nga mpena nde nayokaki sango Miraesa akufi en tout cas Yves nalelaki naleli mpenza ebela carrière wana ya kozela ngo mbongo na Kinshasa ya kozela ngo mbongo na Kinshasa YouTube ekoma kofuta okekanga na mboka bato asali mpe mwa chaîne na ye asali mpe mwa chaîne na ye vraiment Yves nga alinga mboka wana te nga vraiment nzambe alimbisanga so destin na Viviane na kobonga ya na Angola na oya te eza kaka ndenge kaka nasantaka mabe nakokaka mboka wana te nakokaka ngo te nga mama bape ya Afrique mama nakenda ata Afrique du Sud kena kena Angola mpona na bandeko na nga oyo bakenda Angola lere Angola ezopela omoni ke na minute oyo baa na rien omona ke baa na eloko te bazolela me bavandi kaka na Angola ngo mboka se koma nango bongo na préféré nafana na nga na Congo Kinshasa nafai na nga awa naza na nga bien mwanzonzi na nga babenga nake nasali nga mo mpe naosala babiloko na ngai na préféré awa nakemba awa na mboka na nga moko mposo nakembi na mboka na nga moko na moto asunga nga makasi ozala me na bamboka mosika kuna voilà mais eza na système moko bino bacomédienne bon mosala lelo ndeko Fifi Miel peut-être akokuprésente mobali na ye Viviane okumolinga mpe okuri derrière mobali wana okuna komolanda mobali wana okuna donc bacomédienne babeza système na bino osalaka même na Kinshasa awa surtout na Angola nde babi wana nde mpe na plaire ya mobali na moninga il faut abima na bino nyonso bon omoni ya mosu ezalaka mabe ezalaka so oyebi oyebi ke mobali oyo aza ya ntel nandimi nabima na ye loba wana omoi osali mabe mpo bamibala yango toko bayaka pa bato Yves balobaka te mosu mpe ana mwasi na ye oyebi na yo mpe te me aoya olinga yo ozomona akobima na bino mpe moma moko abima oboya okutana kabe soki ozalaki moto liboso ya koprésente pa bato abimba moko ke bobeti ye mosinzo po soki sikoyo apresentaka yo te yo mpo opresentaka ye te bobimi ne bongo eza soni Yves mibali bino bozalaka ndenge mibali baza mabe oui yo nde oza na kozala lelo osepela na Viviane mais na ceinture ya Viviane osepela mosu ata 4 ebombi yo na motema na yo Viviane ayebi te le mosu mpe oyo okuna mpe ayebi te ke Yves na motema na lela Viviane sikoyo oye olingi Viviane nzoka osi obima deja na ya théâtre kombo mosusu obima deja na ya théâtre kombo mosusu so ntango yo moko oyebi kaka nga nde naza boye na théâtre na bimi deja na basi 5 tokoza tovandi wana toyebani te me yo oyebi ke biso tu basi na yo ozomona eloko yaka sikoyo ntango sikoyo ekoya koreverse sikoyo nde ekomi ya babimaka na mobali moko ok nde vraiment Viviane avandi boye nayebi ke mobali wana aza intel nga nake nalingi ye mpo na tuli to nini mais mabe système de jeunes na bino bosalaka na bino yango oyebi na yo et puis bobiti yango na kuzu esalemaka bino bosalaka bongo bacomédien tosalaka loba bacomédien basalaka bongo bazali bacomédien basalaka nga mpena nde naza boye Viviane ndeka naza na nga boye na obima na nzela mobala olinga ngai nandima mobali moko boye nazelaka ye na nsima moto naosala yango te nga basalanga yango trop même kaka nga basalanga yango trop mais kosala nde na sens ke mobali na nga bato ebele babima na ye donc nakoloba babima na ye mpo bandimaka ozomona mais sikoyo neti nga Viviane so nayebi ke mobali wana azalaka ya mutu boye na babima na ye te sikoyo basalaka oyo bayebaki ke mobali wana aza ya Viviane basali na nko ezali na problème moko ndeko wana ndeko na nga na théâtre
o asala ngo ke sona me réponse en paye asa kena na ye asala ngo ayebaka ke mobala na se Viviane abimaka na ye ezo komona ngo mais sikoyo neti Viviane aza boye na yebi ke mobali wana aza ya tel ya ndeko boye nga na ke na bimi na ye ndeko wana kufa na ye kufa masumu bien nde omona ko bien eza kaka destin nzambe eza destin liwa eza destin masumu te ke masumu mpe eza so elenge ebele mpe ememaka na liwa bon wana secret liwa na yebaka te ive koto wana namona nde nakoloba te po biso nyonso oyo batala masumu mokili oyo meme nde tonyata boye eza masumu na masumu donc mobimba na biso meme bilamba toyati eza lisumu koloba na nga nde naoloba boye eza lisumu kotala na nga koyoka kokanisa tozomona mobimba mutu boye ezalaka noka lisumu donc tozalaka biso ka bata masumu yo mpe bakizako quelque part ke c'est comme so olinga mpe kasi loba te openi nkombo te etango nkombo yesu natangi ya lo telefone atangaka ozwaka baproblème awa oyo nalingaka susu te yo sikoyo vi na yo omoni yo sikoyo nde oza wana yo okangama na jani lokwa ceinture na pantalon wana mutu na ngai franco ngai bolimbisanga bandeko mpo eza lokwa monotoni nayebaka te na journaliste oyo ye soki amoni kaka amonaka jani pasipo azalaki mobali ya bato te mobali ya bato na nani totika tobeta masolo ya mama Mira esa tolela ndeko na biso ake na kimia nga bandi théâtre na ya 19 avant kutu nakoma na 19 na oya chic lenge na ba uniforme na otanga na 5e des humanités na yo passé 6e des humanités na oya chic lenge pas de mosusu wana bazala wapi ntango na ye ngala nayebisi nga lobi na ngai kende soko ozwi diplôme yaka bato wana bazala wapi nga azala deja na chic loyenge ntango nake nazwi ntango nakei nazwi ngai kutu ntina oya wana na passé 6e des humanités 6e naokenda ndako ya po firenze na limete na bauniforme bo biso kasi mamango yango wana nazoye biso ti so ovie na ngai po firenze aolanda nga sikoyo akomprendre mama naoloba ntango nazwi diplôme nayebisi molimbisa pardon ntango nazwi diplôme nayebisi nga dada na ye bayambanga mbango parce que bayebi nga deja mwana ndako ya ntongo mwasi ya jani sikoyo bato na mosusu bazala wapi ntango na yo okóma na succès ntango na yo mimona na tv nayoka bien nakima répétition nayaka suke nakima mouvement moto abanda obenganga ntina azonga mouvement ezaka vie de loin benganga lobi nanga musale komemo na poto kimi wapi oza wapi ya kozonga vile moto banda kobenganga siko bosangisi wana ya bino na ndeko wana ezalaka nde mibali bazalaka mabe nde mibali bazalaka mabe nga nazalaka na ye wana na bomwana na nga nyonso tu ntango nga na yo kokende na longole nayoki succès namoni okwa bazoki tomonaki nayoki yango namoni ndenge mokili komo baluka naye na nga na kimi nafai na ndako ntango baobenga na yo ozonga nde ndeko na nga wana ayaka groupe ntango aye mouvement nde sikoyo bayokolobaka Viviane ngai te eza kaka mibali wana mwasi oyo vanda na mwasi oyo tika mwasi oyo po créer badésordre te bato bacréer badésordre ce sont des hommes mibali osonga bien yo ozalaka liboso après ndeko akoti après yo ozongi lisusu yango wana histoire ezalaka bongo donc ça derrière pensé ndeko na nga na Mira esa sai nini mobali ne Blanchard wabi azalaki liboso na ndeko Nanette et puis baboyani ce sont les ondits ce sont les ondits na te bémission mosusu baokangama na nene ya bato mwa mwasi ya bato ke ye moto abomisi Mira esa eza faux archi faux Mira esa ndenge aza nana ebele esprit wana ser na nga nazalaka atina kobenga ata 5000 esprit 1000 esprit kuta ya mokie Mira esa ndenge aza nakende okufa mpona mobali boni buzoba boyeko eza maladi eza tension esangana na sucre bato babelaka tension bayebi tension na sucre mati moto ozala soki so baspécialiste ya makasi baza wana te bayebaka kiso bakobeta boye basala boye so baza te moto akokata motema Mira esa kokufa mpona mobali te batika ndeko na biso nene avanda kimia Mira esa abelaki wi nga mona oloba ngo Mira esa kokufa mpona mobali te Mira esa kaka ndenge aza bongo na ebele esprit star makasi bongo mpe oke mboka moko boyangolo oyo tomonake toyokaka baprêtre bazalaka akende okufa mpona mobali ayoka susi mpona mobali eya nango lokuta botika nene avanda kimia ndeko na biso abelaki yango akufi ebele modio oyo ebimi awa mobali ne azoloba
mobali ya movoto azoloba wana tout ça eza mambo lokuta yebi soki moto akufi te hivi tosaka mpe banalyse mpe ya bien tosaka banalyse mpe ya bien ye movoto balingana na mobali wana na nini poso deja ntango oyaka nga bango deja ayebaki aza mobali na ngai ke alingi aza mobali na ngai bo asali boye tana nyonso bazala wapi po babimisa yango kato bamoni ke moto akufi mpo nga vene na aboye na ntango mpo na boti na kimokolo nakoma na batension nange etumisa ngai funa elandela onakomi na tension mpo nga na botana na césarien na bota bien te nakoma na tension oyo edérangea ngai nayebi nga mokende na oyoka boye eza tension vivia ndenge aza boye nakoma ekomela basikre mingi sikre na nzoto funga mona elandela alima na ngai naomela nini naolia nini mpo nakoma na sikre deja ndenge na tension boye nakokeba na basikre wana ezo komona ngo so na bike nga mona mipesi maladi na kati na ngai eke liwe ye nalobaki moto intel moto abotolanga mobali ke lelo nakufi mpo na moto intel non oh ndeko na biso abelaki liwe ye akufi comme liwa ndenge yaka batika koluka bapolémique ya pamba oyo akufi mpo na nene asali boye nene mira esaka ndenge aza na kufa mpo na mobali yango aza nzambe to aza nani boso olingi ye mingi non oswanisa bato mpona mobali na yo nakokufa mpona mobali te moswanisa ngai naswanisa bato te mpona mobali ngai denga nde naza boye vivie nakoswana mpona mobali te jamais oka mibali nde bana bango ebele boye ka nde bana bango ebele mibali ka nde bana bango ebele boye ya bien le musu na ozo mususu kutu le musu sentiment oyo piesa yanga te ya pie ngango n'importe quoi nakomeka lelo nameki eza nini moto ya moto azokona eloko nini ndako na bango te nga na ekufa mpona mobali wana bagute mabe bongo siko nga so mobali nabike lelo mobali lelo aza eloko nanga kela wana ndako na bango aza eloko nanga kela wana ndako na bango so maladi so neti naza yo osuetaka maladi te maladi eza mabe osueteka sentiment esanti fu moto ayokaka sentiment moto fo azalaka na joie moto fo asekaka otiama maladi te eza mabe otia yango na motu kotambola nango na motu na o te mwasi na mobali bozobima fo yebaka fo konte mpe na biloko ya mibale zemi yango oya indésirable oyo mpe mobali wana lelo zemi soki eye mwana aza lipamboli oboti mabe eza te mwana aza lipamboli ti tala tokozwa retraite biso nyonso soki nzambe abateli biso boyebaka tokozwa retraite bana na biso nde baosunga biso yango bazobenga bino bacomédienne bandumba kindumba eza partout nga navandi na baeglise namoni bafi basere en christ baosala kindumba naye na bino bajournaliste kindumba makasi nakende bamusicien kindumba makasi na quartier kutu koloba te na kata Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sous ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme bonango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229.
Oh, DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? Comment nous autres? Naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui okende bezo oui tika soki oza na Sainte-Thérèse le seul et l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. Nabiso. Si manyango. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbala moko ba beni ngai. Aza mundeli? Non. Yes, JB service. Poso mwini. Mais ma canicine bonjour. Papa Sylvia, DiCaprio. Papa Sylvia, DiCaprio. Omonio. Eh, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwini no mayele mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Moutego le roi te, on se trouve dans mon big bang. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingite, Mokili Mabimba, Abilo, aujourd'hui. Donc à Longo de Bishop Pili, il y a Makambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir et ça dit 6 mois. Papa Sylvia, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me découvrir avec qui? Avec la photo. Place il y a série, il y a côté bilo. Et ça il pas y a José Baïla. JB service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas vraiment na voisin bayibanaka. Il y a ma comédie. Bayiba, il y a l'équipe pour biso na bata TV, yango na mona ke muta TV mobile boye ya mwana. Bi ya journaliste c'était boula. Les journalistes, ce sont des boulas. Tu vas théâtre qui miette. Tu vas théâtre la salle nini. Tu vas nene ya ndeko na biso Miraïsa belaki. Belaki akufi. Miraïsa akufa jamais pour na mobile au souci. Jamais. Nde na yeba ser na nga wana jamais. Nga na yebiye bandaka. Tinga na bandi théâtre mukie ba mona nga na théâtre. Na yebiye très bien, ça sans esprit. On a histoire ngona no mukie. Oh. Koto boye eza ndeko mosu a témoigné na niveau ya Luanda alobi ke mon voto azaki na ndeko Blanchard avant ndeko Miraïsa. Après bayo kutana na ndeko Miraïsa ko mvana na kati ya ndako ya libala na ye. Et sali ke mon voto ba kutana sur Blanchard bazongani 3 ans mais mon voto yaka na ndako ya Mireille aliaka melaka. Yves oyo loba mibongo to témoignage ya bandeko. Na minute oyo mutako kai kozala mieux placé à expliquer histoire à kufi. Te mon vote pas ali car na biso yo mon vote so que ça vrai aloba faux parce que mutu oyo akoko yeba histoire vrai azate. Mutako tatonné batali ke liwa so lobi to lobi pato fona ba ko miso bato nyeso ba ko mon vote ba ko yeba pe secret liwa oyo. So lobi pato fona mais oui comment quoi accuser ka muninga kufi pona boy. Est-ce qu'elle va kufa tika ki lettre? Pas que ça lettre tika ki na kufa pona mutu boy ta testament na kufa pona mutu boy. Preuve yango wana ti. Bonjour ba makambo oyo Miraïsa lali akozana makasa olobate. Miraïsa kozana pema ya kozongisa bino te kozana pema kosamba te. Yango fuba kosaka ba biloko na boya kana ba explication ba témoin buzoba botika ndeko na biso alela ndeko na ye. Botika nene alela ndeko na ye Miraïsa kei. Biso so na pasi. Biso so na pasi. Mais pourquoi Blanchard mo azali bo mobali ya ndeko Miraïsa zo mona na te, mo voto pe babi na Angola zo mona na te. Baza porté disparu, je sais pas. Bazo ki maza menace ou bien en fait c'est-à-dire bako ki mama pe menace. Na mona vidéo moko ba menacer mobali wana na morgue. Na mona vidéo ba menacer ako ki mana epe. OK. Ako ki mana epe.
bakoki bazwa bamoni mina na minute so bamoni ke mpona mona ntina baminiature batiete bango bakokima baza bato base protege mpe baosa makambo bayebi teke moto akoloba aza te na minute oyo moto akoloba aza te ozokotaka likambo yango mpo osololaka bien na nene ou bien ngai kutuko omoni miraesa aza pire ser na ngai tinga na bandi théâtre nene wana aza te tinga na bandi théâtre carrière na ngai nene aza te bamiraesa baya bayaya oyo bakuti ngai oyo basimbi ngai bavi ya bateresia bango nde basimbi ngai baolakisa ngai tokei boye nene wana aza te na okotela nene ngai nayebi nene te ngai nayebi nene te naolobela par rapport ya ser na ngai oyo nayeba wana miraesa oyo ngai nayeba ya kalakala femme sociale malgré azalaka makambo makasi azalaka na baesprit na ye mais azalaka social miraesa oyo ngai naoexplike oyo wana atiki bana combien soki atiki nga porte parole na ye te miraesa ati akufi bongo atiki nga porte parole na ye te nazoloba nini atiki Viviane porte parole te Viviane so nakufi tika koyebisa bato boye atiki nga te oyo ngai naoloba bavanda na ngola kuna ngai nazala na ngola te ngai nayaki na Kinshasa par rapport à banalise oyo ngai nasali miraesa na ntango baolobela makambo wana miraesa kokufa te mpona mobali kasi baobeta yango mpo moto akotelema aloba aza te Yves moto akotelema aloba aza te moto aza mieux placé ya koexplike likambo ye moko makambo ya viva eza miraesa aza te batika ndeko nene alela ndeko na ye batika mpe mobali na ye alela mwasi na ye alors mpona oyo ezali bongo nzoto ya ndeko na biso ekóma na ville ya Kinshasa bopense ndenge nini est ce que contribution déjà bandi bien contribution ebandi déjà je crois bato baza na numéro ya Mutsopi basaka théâtre oyo baza na besoin numéro ya Mutsopi bakocontacte Mutsopi à partir na ye nde baoyeba contribution ezobima combien mpo nde toza wana toza na befiltre kala te liste ezobima kasi ezalaka bongo ti bango nde baoyebaka ntango bato bakotize na suka na yango batandi liste na miniature ngba tala bato bapesa na bato bapesaki te tozozela yango surtout yo opesaka te ngai te na opesa te naza nango te bilamba kitoko olati boye okoteka te eloko jaquette naza nango te Yves na ngai soki olobi ke opesi ngai na bato baotala soki alobi ke Viviane tia cotisation atindi yo star mobile ya star oza bien grand frère ya star mobile na star mobile papa mwana na star ozotanga papa mwana mobile na nga bongo boboya na boza susu te aza papa mwana aza mobile na nga te nga na bali nanu te Yves donc oza femme libre oh yesu la femme libre tozoba mama matanga ekomi na vie privée na nga natanda ngo na natanda vie na nga na balabala natanda vie na nga na balabala natanda vie na nga na balabala wasi mpena Viviane oya boye fona vana natanda vie na nga na balabala mwasi aboya kozanga mobali me naye koluka mobali te nayeko mpe kopesa mpe état civil na nga wa te naye toloba makambo ya miraesa akei toluka tobongosa nde tokosala yo komoko tsama makambo ebele star papa mwana star na bala te maintenant na mobali comprenez qu'il y a bala te donc aza femme libre donc nanga femme libre te tika ngamo mokolo ndoto naoloba omoni babiloko yango miraesa kuta akufi bozokotisa makambo lokuta ebele nga mona na bomo olingo okotisa lokuta eleka te naza femme libre te donc aza occupé donc aza naza occupé naza occupé voilà Yves pesa numéro non olobi yango voilà mais par rapport ya ndeko na biso epela aseneti moment aza na prison ozwa mpe ntan ya kojouer na ye na Chic Choc Loyenge koyoka déjà ndeko na akoti prison et surtout ke ye na banouvelle ya baka grave ebele papa na biso Godé Mabata aza na campus clinique universitaire tension eza likolo kote boye 7e baga aza na hôpital et opération kote boye ndeko na biso lisusu Jolie Masimba asaka accident bapandi mpe libumu kuna nouvelle ya mama epela ntango ozwi akoti prison et puis baartiste c'est comme si boketala mpe mwa ndeko na bino te eza lamentation bandeko baza koselama te nga vraimen lukuta mabe te Yves nakokaka lie wana te
Ok. Naza na petit frère nanga propre Théo bakangaka ya kota prison. So tout ni même la famille na ngai si to sala effort abima na tia makolo kuna te. Nakokaka place wana te. Nakokaka mabe omona bato musu bakondana, omona bato musu baza na bana pasi, musu baliaka te, nakoka milie wana te. Tant na yokaki epela koti kuna na lelaki. Ok. Nataka otiti na ngai akei place pela na yo zwa mayele na bino ba journaliste. Journaliste oyo poser ba question na yo, opposer ba question na yo et puis la répondre lelo yo wana makala. Sala démarche que no bimse pela. Ngana ko matangele kanani. Na osala bino be mission ba journaliste. Ozo pesa makamute. Émission talamité. Émission talamité. Nyo solo poko lukela ka mutu makamu bakanga ye. Hein? Pesa bakam. Pesa makamu matière. Siko muninga ye wana kei makala. Nga kutu neza boye kochichi na sepeli ndengo ke makala. Polea ba obimisa yo, okopesa su makambu te okoboya na yo. Likolo ya 10 ya 20 ndeko nango ke ko souffrir le vungule. Oke no le vungule likolo ya $20 to $10. Po nini? Po ni komi pesa pasi. Nga ta na leka na émission na lobango na koki ko pesa na ko sala sentiment ya journaliste te. Liboso to banda osala ba émission. On sait l'émission moko ya carrière normale. On a pas émission etala mamé. Bon on tine na batu. Ba kana des émissions ba finira batu. Tala. Ake na nkuna nan. Ngana lingi pena ko ofingi mutu ba bakangi okei. Ofingi mutu ba bakangi okei. Okoti makambo eza ya yoto okei. Ngana sa carrière ngati na beta masona ngaite. Na na ke no beta masona batu. Na finga mutu. Nga Viviane. Na koko sala ngote na sala sentiment journaliste était boli misangai ba journaliste bo mitema mabe e pela bakangi bo yoka na bozaka na association na bino ba journaliste bo yoka na boko no bimise pela so ba bimise pela tenga mo sala bino be mission ba journaliste na sala bino be mission na biso vete samba lokolo oketala ete na kokende te ngala ke na nga place bongo te leki na nga moko tu propre oya la nanga te. Voilà, dans le 5e na biso bakanga eleki na propre. Balakisa ekutu ti na Molière. Na makamoko boye na dossier moko boye. Akenda makala na kenda te, na tina mbongo basomele chambre. Na otinele biloko kolia, na otinele mbongo. Azala ka bien. Mais na kenda te na tina kutu voir même na ba vie na nga basoda ba na kati kuna. Ba benga nga chaque fois. Toza na petit na nga bivie na moyena ya kuna ya te. Leki na nga moko na kiti no keka ya epela. Voilà, il prend ça hypocrisie. Même quand on a dit makala ngo kotala epela isi mama ke na otala epela mama biso okamwa même petit fois na ngo ka souci ngana vanda kuno lobi okokaka sikana te ya epela okende ni epela c'est ma sœur bango bat bayaminga na chic choc loenge donc nako koka te. OK. Yo ba ke to sala moyen moko boye mobile na zali to kutela mobile na ye ata yanga ya mukie na olukana contribuer par rapport à mama kambango na ba journaliste boza na association. Bon, il s'est pela. Voilà. On se pèse ma camouté. On se pèse ma camouté. Matière, il y a un de waké. Bon sangana. Bon sangana. Voilà. Mais le gros la prison dit. Mais néanmoins, hôpital quand même. Et hôpital na ok. C'est de gomi balé bazana bo. Misa tu siko. Na ok. Na noté na ok. Na kaya ndona société bagana. 7e de solo na ye. 7e de solo na biso. Tilelo. Tilelo to solo là. Na WhatsApp. Na WhatsApp to comme na ko la conversation même hier ezali. Ouais. Opération il est bien quand même. Les cas qui bien Zambasali. OK. To gomi na suka. Alors les autres c'est combien pour que quoi ya ndona biso. En tout cas na yebi na noté, na yebité. To contribuer na en tout cas il y a une réunion le lopoto yeba soki ekozala combien, to kobimisa combien. Yango présence na biso na réunion. Voilà, pour en finir, question OEOP, bandeko mituni pe mobile, surtout plus diaspora. Balobi koto kuna na ngola bandeko muso balobi eza plus poison nde bomindeko. Na biso. Babimisi poison. Eza sous tension te, baliaki mobali na ye. Tension et comme sous poison. Bakoloba bien, bango na ngola wana bakoloba bien na balobi te. Bakoloba mira esa za petete hein, mira esa o lelo mutune kitina se. Aza petete hein. Mwana mama Antoinette aza petete boko bimisa makambu. Bako bimisa na babimisi te. Voilà.
Moi, tu as 2-3 personnes et puis na bandeko bata la biso. Ça moi appelle kaka bandeko ba oya pas contribuer au système peine comme ba cambo. Est-ce que bandeko musu ba ko contribuer? Na yemi na ngate bandeko ba ocha na bango to ocha na biso to ocha. Appelle na 2-3 personnes. Bandeko nyonso tout. Bandeko nyonso ngana olela mingi mama ni mama. Ni mama. Mama Olive Lembe. Mama Olive Lembe oza mama otika biso te. Kolemba biso pete malgré ba salité na biso ba défaut mama kolemba biso te. Toaka bana na yo mama. Sala ka nde osala ki na bandeko mususu. To na besoin de kona biso akundama awa na mabele na emoko. Mama ni mama. Donc message na ngeza leka pa mama ni mama. Na ba tusu ya mutema malamu obo mona Mireille c'est Sabino même ba producteur na biso kala kala Marcelo Major Sadidi Armelou boza ebele. Boza vraiment ebele. On a besoin encore rendre qu'on a biso ya. Merci. Voilà, numéro de téléphone. Ah, il m'a appelé un numéro de téléphone. Voilà, abonnez-vous à ce numéro. Donc merci on est quand même pour la conseil. Moi, suggestion, remarque, Bobingli Panabiso, tu as fait le numéro à Viviane Abel. Tu as dit Balasima, bientôt il a toujours de Konabiso, Mira Yesa, Mireille Koutina, tu as fait bon Angola, tu as la Corée, et puis voilà, tu as fait toujours programme. Le lot de la réunion, tu es bientôt là, tu as image à la réunion, tu as dit Balasima, Maman Viviane Abel là. Amono tio tu no sei. Ah passe mambo leke belé passe ba maladie ba prison ah. Ba trop. En tout cas nzamba za lokumu. Merci de vous tenir merci. Merci.